mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana nzambe ya le Nazarien David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebakeli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus tozomona mikolo bayi na TV simba radio chama iko na TV nazomona na ntele desel balomoni basemi na limete c'est maman Marie madame toboya yo wasko tokoloba bato balingi ba pratique wana simba sala boye balola ne bango bazo batobele bino bato bazo ba prostitution bozo rien prostitution te bozo rien parce que ni business ezali business bazo sala prophète beaucoup un peu plus loin prophète nge fa l'amour de Jésus beaucoup ça mbongo na basai donc c'est très dangereux si c'est comme ça biso to kana babangi et to kana bino bo misaso mbongo kola na mbongo na papa to et puis na télévision le bazali mbongo maman fungula mbeto fungula jimbongo pesi mais comme na kamolo mbongo que ça dans notre donc les ana faux pratique la pratique ya magie tala be kana ça mbeto fungula mbongo zo mbongo zo ya bila kwa moi sur le préparer mbongo oh comme chaque jour de délivrance ni sereke te babimi nyoka bimi na se na mona babisi ser moko mesh na sexe bazo benga bilo kwa file na buyi o megate o touches nanga tobe bani ata eso touches tobe bani na pasteur motori abomi kongole na nzala ya Ethiopie oyo ezali kaka bila wana Vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazarins.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo e bana monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazarins. 100% chrétien, toujours vos amis. Bien, merci pour vous tous qui nous suivent de partout, dans le monde entier, dans votre site préféré, les Nazarins, si tu es l'accélérable Makamia Solo, si tu es le Makamia Solo, parce qu'on a Oyo. Et pour Kanakate, si tu es codifié dans Nzambe, si tu es kosakate, biso to baka vérité, ce que moni que toleki, yeba que toujours makambu soki. Bon to zalité, yeba que makambu zalité, yamo makambu ya somo ezali, yamo to el sopa na bino ko changer site te, ko changer le programme technique à la wana pour oyoka nini oyo les Nazarés et même lieu parce que émission les émissions moko pas comme les autres, il y a du boom et du tonnerre dans cette émission que vous allez suivre et codifier vino. Na salué baza kuna na sima caméra na moni JP et puis Audrey moi na ngai Chris Makela et JP oyo abaza bongo na sima caméra et na moni kuna na montage pe na réalisation nous papa Fumalongo papa Fumalongo frère Jancy Azaliwana et je salue aussi mon chauffeur de tous les temps Chris et pardon fils oh il a mis comme manier volant nzamba le connaît pas pour la bango alors bien aimé pourquoi pas na saluer moto oyo azabo ko chapeauter sur na site oyo yemo aza tout la princesse de l'Éternel Tiffany Mokwa la humble servante de Dieu la présidente du Parlement céleste yaza tout et la fille qui brille ces derniers temps c'est la Tiffany c'est la secte Tiffany Mokwa oyo azamo ko chapeauter sur na katia site na biso ya les Nazarins pourquoi pas na saluer notre cordon notre secrétaire Nzambe azana bango et bien, nous voici devant vous, tu as amené un baobab, un gros poisson, l'homme qui sait manier très bien sa mâchoire, moto et son azolo ba, un mot et panique à Kabatou. Pour soi, si les Kabatou à Bantou, parce que Maloba naye, et puis quoi, attaquer Batou Moussou, on va à côté, on a ma Amazon.
et puis kolongisa bato mosusu oyo makambo ya zoloba ezali pour bango. Pour ne pas citer son nom, nazamo koyamba liboso na bino prophète Ngefa, la mort de Jésus. Prophète Ngefa, shalom. Shalom même tout Nzambe. Vraiment, la mort de Jésus. Nasepeli komona yo lelo. Et puis ce que lobi site oyo et pesa kabilo ya bien. So to yei lo bali kambo ezali. Alors moto moko a bougé site hôtel parce que la vérité mingi ko bima. Et la mort de Jésus. Et quelle est la résurrection de Jésus-Christ? Bon, la résurrection de Jésus-Christ, c'est comme ça. Parce que Jésus a koufi, paix à ses couilles. Bateau bazana Jésus va aussi que l'homme. Alors, comment il y a la mort de Jésus? Parce que Jésus a fait la vérité. Le monde nous soit la vérité, Azana Zela Jésus. C'est pour cela qu'elle a dit la mort de Jésus, parce que n'a pas vérité, rien que la vérité, nous ensemble. Donc, comment vous colonisez quoi avec vous? Là, vous changez comme vous, comme la résurrection de Jésus. Comme la résurrection de Jésus. On va faire la vie qui est résurrection de Jésus. La prochaine de Jésus. Vraiment, merci que la pompe la bino mingi. Bon, moni mutoto yambe za mosala nza monene na mboka na biso. Ye na bundaka mingi pona la sainte doctrine, na bundaka mingi pona makamamboka et l'époque moko boye basé ko kanga l'église, vraiment to bundaka ne makasi pona eloko oyo vraiment aza moko abasali ya nzambe oyo lekaki mingi na télévision, surtout l'émission na la témoin parle oyo calamité le monde na na site na biso alobaka penza ba vérité. Le mort de Jésus bino ba prophète yelo boza ko bungisa batu na ba église na ba prophétie na ba vision tout ça banini pona yo prophétie zani la prophétie c'est quoi? Bon pona ngai mutu na nzambe otuni ngai mutu na moko na 5 ministères ministère ezali très dangereux le ministère de la prophétie prophétique. Pourquoi? Batu nyonso banganga nyonso ba escroc nyonso batu nyonso mabe bazunga ba prophète. Alors il y a danger munene na kati ya mboka pe na kati ya mokili. Alors au moni na musolo biti na prophétie ezali nini? Prophétie ezali nzamba basikiri na kati na musali na ye pona koloba elikambo koya avant to pe elikambo koya liboso ekolia kati na yango na douceur na calme pe na ko gérer. Mais lelo ezali susu boité lelo ekomi na nzela moko ekoya ba escroc. Un prophète, plupart des prophètes sont des escrocs. Plupart des prophètes sont escrocs. Pourquoi? Loin la prophète des années. Il prend la pensée de Dieu, il transmet au peuple de Dieu. Quelle est la pensée de Dieu? Dieu est amour. Zamba ni makina batote, zamba ni batona bete, rona ni batona bongama. Les gens sont bloqués. Les gens sont bloqués. Les gens sont pas prophètes. Alors, escroquerie mingi, ngai mona za prophète, nazo lobelo ngana yebi ezali autour de ça parce que biso bible de constitution ko ba kati yango et puis so na kambangu mosala nzambe na kati ya prophétie de bana so na tali na livre Ézéchiel awa parce que to bosa na biblia te parce que bible ezali constitution na biso parce que bible nde elobignos yo lobelo kona ya prophétie na okene kati na yo. Ézéchiel chapitre 13 verset 3 elobini. Ainsi par l'Éternel dit au prophète insensé. Plus pas de la prophète va m'en rater. Plus pas de la prophète va m'en rater. La mort de Jésus. 80 du sacrement le couteau. Tout ça dans la Bible, tu sais. Ainsi par l'Éternel malheur au prophète insensé qui suivent leur propre esprit, qui ne voient rien. Ils suivent leur propre esprit. Montre l'entendez. Il suit mais prophétie la prophétie la plus excellente c'est la parole de Dieu. Parce que pour ça pour la terre on va aller mais ma carte autant mon canal d'Azambé et c'est la prophétie la plus excellente. Mais prophète n'est pas la mort de Jésus. Vous savez que c'est contribué nous pas prophète. Bon tout ce monde a micro dans la TV. Si ma radio chama iko na TV na zomo na ntele desa ba le basemi na limete c'est mon mari ma bébé to boya yo. Où est-ce que tu connais? Mon Nzambe na yebio makati za multimédia. Na yebio makati ya dans combattre oui avec le monde nécessaire pour talanda kité. Tant bazo kanga l'église yo. Na mission ya pasteur Vincent. C'est ngai na ye otobuni mingi na mboka oyo pour la église etika. Mais bato ba yebi ya mboka. On va faire dans le prophète. Les visions sont vaines. Et les oracles menteurs. Même les gens va pasteur Vincent. Les visions sont vaines. Les discours sont les menteurs. Ils disent l'Éternel dit, moi je n'ai point parlé, je n'ai point envoyé. Oh maman, si maman,
ils suivent leur propre esprit. C'est la Bible qui dit, c'est pas moi. Ils suivent leur propre esprit. Donc le prophète, il y a ma bête. Donc le prophète, il y a un prophète, mon sous-sous, et la directive à Zambé. Maintenant, 5%, ils suivent leur propre esprit. Celui d'auquel nous sous-sous, dans nos îlots, leur vision ne sortit pas vers, et leur oracle ne s'est pas monté. Il dit, l'Éternel m'a envoyé, moi je n'ai point envoyé. Et celui d'auquel dans Jérémie 13 et 14, parce que Jérémie tout le temps la constitution. Bah, qui va faire constitution là-bas, Bissot, nous avons déjà constitution, Jérémie a dit, ah là, verset 14 et demi. Alors, combien la mort Jérémie, alors Jérémie 14 et verset 14 à 15. L'Internet dit, c'est le mensonge qui le prophétise. À mon nom, il y a moi ici, maman. C'est papa, relation aux pasteurs, relation aux alliés, na foi yango, c'est maman, c'est ma télévision. Mais la mort de Jésus. Toujours la témoignage. Derrière, la mémoire. Quelle dit la Bible, 1 Jean chapitre 5, verset 19? Nous sommes les enfants de Dieu. Il faut savoir que le monde entier, c'est la puissance de Satan. Parce qu'on va pouvoir mon corps astral, pouvoir mon corps mortel. Et je sais bien, mais tu peux dire foi, Isaïe, quand tu as dit ma foi, mais Marc, quel est le rapport à la télévision, sur ma télévision? Et c'est quelque chose. Au contraire, celui qui va suivre la parole de Dieu dans la télévision en 10 000 ans, il peut avoir la guérison facilement. Mais l'amour de Jésus, la question de la personne, il va pratiquer en ligne. Bato balingi ba pratique wana simba sala boye balola ne bato bazo batobele bino bato bazo ba constitution de rien de Jésus ils sont pas de la constitution de rien parce que c'est business et ça les business bazo sala ba sala ba plein et bato balinga kala ba influence ka bango derrière yango il n'y a pas l'esprit de Dieu nous avons le bien là qu'ils disent moi je l'ai envoyé je n'ai pas envoyé. Il fait les paroles pour espérer aux gens. Alors, on va étudier bateau. Mais il y a un pasteur, dans le cours de eschatologie, dans le cours de discipola, on va étudier un bateau. On étudier les bateaux. On va étudier mon passe à l'été. Mon père, comme dit Boye, attends la passe na motema na bakaka nyoka zalia wa yakobima sentiment na besoin katina yango mais au fond nzamba sati mais prophète beaucoup un peu plus loin prophète ngé fa la mort de Jésus beaucoup ça va mbongo na basak donc c'est très dangereux si comme ça biso to na banque et toi on va la bino bomisa so mbongo prophète bon pasteur moto na nzambe pasteur de sang na ebi yo za moto ba vérité mingi nyoso wana ezali ba pratique moko songo lezoya na kwa biso la moko. Qui passe, prophète, il est une semaine. Moi, j'étais là. L'état-major général, prophète, j'étais là. Discuter, l'état-major général. Papa, la simplicité, et même la conflit interne. Interne, la business, et comme tu as un foot en bon, avec un foot en bon côté. Comment on va papa, tu es dit la télévision, maman, fumba la moto, fumba la jumbo, mais comme la Cameroun, on va donc ils ont la fausse pratique, la pratique la magie. Dieu est là, parce qu'on dénonce la Bible. Moi, j'étais là, à Zon pour avoir au de $3 500. Mais à Zon, il me semble que 100 000. Pour moi, je l'ai vu. Parce que l'état-major général, il y a la police. Nous sommes tous $100 000. Papa, la garantie. Maman, comment on a fungola, mon homme a gâté à Fungo, à Pescatinango, mais de Konangai, et comme un problème, quelle dit la Bible? Ce sont les magiciens, les faux prophètes. Et moi, dans le plein, et moi, qui fait plein, parce que la scène a main noire et Zali. Et le Matthieu 24, constitution de Bissot. 24 total, Matthieu 24, dans le tour de la constitution de Bissot. Et le bini, parce que mon tour a 6 000 bibliothèques avant la constitution.
Bible sur Matthieu 24, pasteur Vincent, bayebisi biso boye. Tokotana mama mozindo, on bato bayoka. Matthieu 24, verset 11, tokotana yango te 15, peut-être 28. Plusieurs faux prophètes se révélera, il séduira beaucoup de gens. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la constitution. Yo ezana kati la mosala ya Nzambe. Oyebi yango. Bible so biso la nini, ba prophète ya lokuta ba promis modélé et il séduira même les gens. Parce que l'iniquité sera plus cruelle, l'amour le plus nombreux sera refroidi. La Bible est la mission à nous. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Ozoba zwambongo salabo kene kati na tanga zimbongo akura na nzambe na ye ya ba. Et Bible dit ceci sur nous. Car il servira de faux Christ et de faux prophètes, il fera de grands prodiges, des miracles, au point même de séduire, même possible, les ennemis de Dieu. Et que dit verset 5, voici je vous ai annoncé d'avance. Alors quand la Bible dit, quand la constitution nous promet quelque chose, et avec une mise, pourquoi vous l'avez pas hérésie? Il y a un moment qui ça, le coup la passe est content, Éthiopie est content, batonza la bali à Kater, donc une fois, il n'y a rien, ça va demander nous savons qu'on a bâton du coup. Moi, je un bon normal. Moi, je repère ça, c'est normal. Sauf qu'il y a peut-être un peu de bambon, à ce moment-là, mais à quel moment? C'est lui-même qui est mais ce moment il va permettre na bango baza na côté mais prophète ngefa yo tape so ba na jalousie po yo za na ya te ça no bambo te tape so yango ozo take kaninga tape so na chiote prophète ngefa à la mort de Jésus pasteur Vincent na rebisa yo nguya eza na côté nguya c'est le banzambe moto zo tambo na vérité na bomoko aleki ozo soit prophète Élie avec 450 prophètes à Balte il était seul. Mais baba le wana ba iba nzambe ya mabe ya bakisi devant ye batumbaki mbeke simbakite oyo biso na nguya tani papa on a la force quand je dis ici ba balanga la so ko dénoncer bilo ko ba ko lenda ba il vient d'où j'ai l'internet il m'a ouais parce que l'esprit a révélation de sa carte là-bas et puis voilà bon il faut que décourager bango il faut que décourager bango pas signer les autres bandini kuna pasteur fait ça et l'église na nanda yo osoteya repatage osoteya makambo malamu donc ozo 10 000 personnes te pourquoi nini ozo toucher et si ko bato bato nini yaka okopambolama yaka okokene poto yaka talabo kene sambe te fuma bozo zumbongo ya biloko mwaso le préparer mbango biloko mwaso le préparer mbango ça pesa na gauche après ça doit arrêter la gauche. Attention, dans la vérité, il y a une conséquence par mort civil. Mais délivrance, il y a un bimissable, on a dit on a ça va quand même. Bon, délivrance, il y a un pasteur Vincent. Voilà pourquoi il y a un peu penza, mais la copie c'est un unité système. À ça, on a commandé qu'il est kébélé. Papa, ils ont pas super bon délit, bateau, moi, je me souviens. Parce que nous avons bien l'accès mais cause de l'habituel, chaque jour. Yo ça me dit mbisi mbala moko pas foutre un peu ça mbisi 10 fois faut faire beaucoup d'attention mais parce que il y a bactéries il y a baninga le il y a bactéries parce que ça va mieux capter il y a baninga le comme Nicolas et comme chaque jour de délivrance mi c'est que ba bimi nyo kabimi na sena mona ba bisi ser moko mesh na sexe parce que ben on va filer na boue parce que ben on va filer voilà on est pas possible pas prophète Ngefa non ndamba zo condamner yango Ephésiens 4:11, condamner les œuvres infectieuses du démon. Quand ils vont, mais Matthieu 24, Matthieu 24:15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination, désolation, dont parlait le prophète Daniel, établi dans les lieux saints, celui qui lit, fasse attention. Relation des amis sur notre Matthieu, il doit mourir. Bah, sexe, ça n'a rien à voir parce qu'on a vu ça. Jean 3, les choses spirituelles, ça s'opère aussi spirituellement. Ça ne se voit pas. Hein? Quand nous prions les gens, on est de Jésus, on est de Jésus.
Satan il est esprit, Dieu il est aussi esprit. Satan perd avec spiritualité, Dieu aussi perd avec spiritualité. Et moi, on a visiblement que quand tu vois c'est la papa, on a vu les magiciens dans l'école, on a vu papier à salir de la salle. Déjà, je l'ai vu. Et ça vient d'où? Ça ne vient pas de Dieu. Mais bah toi, ça va rater pour faire du Gefa. Papa, bah tu as dit ma prophète de Babango. Oh, bah prophète de Babango, le prophète de ça, bah prophète de Babango. Hein? N'a que dit la Bible. Hein? Maël Wana, to Kamatayango, na Katina Jacques. Parce que constitution, il faut étendre la main. Jacques avait dit sa mission à 3, 15. Cette sagesse, Maël Wana, ne vient point de très haut. Et il dit pas en zambété. Mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Mais il y a un cas. Parce que les autres bonnes maintenant, il faut faire Jésus. Bon, prophète, nous sommes déjà prophète. Ceux qui prophètent, prophète, ils font le bamingi. Na ina jambo na saki na yo abinisi mboko na saki na yo oyo bani prophète ngete et aussi parce que Jean 4:4 azoloba oyo azana biso na kibongo na monene o de kapela mu Jean Dieu puissant ayi ko na prophète ayi ko kapela na moto si on veut na moto moto bo so ba tenge ko na ko kende te so ba mebi fire na fire musika e ko si mate parce que ba nzani na fire na wana kibango papa dénoncer na moto de so na madame ndenda na yo pasteur esonga na ebiyo valsa makela banda kalonga na ebiyo tozo dénoncer makambo oyo papa so ta nzambe te kufata hein bakela na biso so ta nzambe aso ko meto kufa na gloire vite hein et la nation dans l'éternel est roi ezali bana nzambe ba ko biso te Romains 8:31 si Dieu pour nous qui sera contre nous na mbana Yesu avec un baga Yesu baga Yesu comme quand on touche Yesu là peut bani ata Yesu touche Yesu peut bani pasteur c'est vrai on touche Yesu peut bani peut bani na te on pardon mais prophète on dit quand même que le prophète de la nation bazali prophète de la nation bazali pasteur de ça na ko biso boye il n'y a pas de prophète nation dans le 20e siècle. Oh, il n'y en a pas. Ah, il y a des prophètes. Mais il n'y a pas de réunion, c'est pas la nation, finalement. Bah, il y a des. Et ça, comment maréchal, l'église était maréchal, archipape, archibishop, archipape, Komo, Bazo, Mitsiaga, Koutou. Vous savez, ça va, simple prophète de l'internet. La sainte maison simple français. Il n'y en a pas pourquoi. Prophète de nation, Bazo, nation, nation, Congo, nation congolaise. Nation congolaise, ouais. Mais la temps où on a pour les prophètes, la nation d'Israël, Israël c'est le peuple de Dieu. Israël c'est un promis, c'est un Zambé. Israël c'est l'horloge prophétique. Alors, une nation a sauté. Il parlait seulement d'Israël. Israël, on a si nous qui nous battons. Et tant que on a béni ce prophète, à cause de la prophète, il y a une nation, il y a eu Israël. Pour annoncer, ma maison Israël. Mais non, Israël a besoin de Jésus. Bisou va parler de juillet. Tant que juillet, Jésus a dit bisou. Prophète en nation azate. Prophète à Sazalaka, il y a nation mais il travaille dans l'église, dans 5 ministères. Talanobo. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Église. Boko, c'est Jésus. Donc prophète dans la carte ministère, la ministère, la carte d'église dans la il y a même nation azate, nation dans le Israël et nation dans le Bagdad. Tant que la Bible, mais on peut pas awa, elle pas d'habitude awa. Tous ceux qui n'ont 40 prophètes de nation, prophète de Gefa, on n'y va pas voter. Jean 13:43, il cherche leur gloire. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Chercher les gloires, ce n'est pas la gloire de Dieu. Merci beaucoup, prophète Gefa. Vraiment, le monde qui est tellement dans la chaud, on appelle ça mâchoire, pour la vérité, alors, prophète Gefa, tu continues la deuxième phase de l'émission à Bisso. Bino ba prophète beaucoup ko sangana l'état pour manipuler la population, pour manipuler le peuple, tout ça on dit ça peut le makambo yo bango
il paraît que bino ba prophète ba pasteur mais ça la corrompu pasteur prophète Ngefa ba prophète était ba prophète amema ngambuka non ba pasteur ba évangéliste bango tout basangani omoni pasteur Vincent kozala na l'état eza mabite parce que l'état va tout partenaire ya ba église parce que biso na l'état et là église est bonne l'état pas bonne et là on lingi biso lingi mais maintenant on biso bonne ndenge nini ba pasteur lisanga bato wana ba côté na kati ya corruption ba côté kozoba mbongo c'est dernier temps na zobisa yawa to bandaki manifestation moko mardi mercredi jeudi de vendredi parce que Marie Misambo alors samedi na stade de martyrs tala Nzambia ba confusion na stade de 20 mai tala Nzambia ba confusion ils ont eu l'argent yebo zalaki na ibi kopo na $2500 yo zalaki parce que ba sala mbongo ba kabato zalaki 2,500,000 la personne passé yo sote kaka bona zala lo tusango na pupu on na bango nini ba combattre l'église catholique yebo benda ki parti na ba parce que mbongo bilo ba mbongo ya te papa mbongo benda ki ba na prophète ya ju ba mbongo ba mesana kati yango ezaki ni Marie Misambo pauvre Marie Misambo mesana fu ba bimisaye vendredi ça va vous le faire oui mais le père a déjà il y a déjà un gouvernement dans l'état tous les manifestations il y a l'église se réveille dans le stade de 20 tout le temps samedi il faut que nous Marie Misambo chez nous c'est vendredi ba combien et comme samedi pour pas que le coup de la couleur Nzambe la confusion match le père contre Rwanda mpiaka bade kuna bo na zate ba reporter papa ba jouer sur les amis pasteur ils sont connus partout on a tout ça au bout de ma fiche stade le 24 vendredi mai on a la fiche je vous amis Nzambe ça dans confusion est-ce que nous avons tant la corruption mboka autant ba sanya Nzambe ba contre na ba esprit wana papa et puis si ba sanya Nzambe ba contre na loko papa Nami azo bisabiso 4 verset 16 soki bino bosambeli basali na Nzambe bozala bomoko bobondeli kati na Nzambe Nzambe akokanga mboka na mboka banini akokanga biso ni la corruption tolomba ngande bato makila peuple congolais oyo ezo kokufa mpona mboka na bango ezoganga te ezoganga alors tokokende wapi ils disent que je suis béni ozobeni na mboka makila même les hommes de Dieu yango mwana église ezali ya okabwa nanga nakaki prophète Ngefa parce que nanga s'intéresse na makambo wana te mais nanga ça qui yondo s'intéresse te parce que la couple bato na voilà yondo boyaki faut le battre que ne ça na que mettre na moto bato ba yinga na moto ça va passer pilo ba va peut-être ça parce que non le gouvernement a dû à combattre dans cas na je ça na komba bato wana bazozoli ya mbongo na corruption ya pasteur ba million na problème ya bataleta te tozoloba bango parce que biso tobengami po tosauve mbongo na bapaye soki tokomi mpona kolonga mboka tokomi na bacorruption tokomi na makambo ya mabe papa eza mawa mingi est-ce que prophète Ngefa un homme de Dieu aza na esuri 50 na ye ayi kozala corrompu mpe adimi kosa corruption est-ce que eza normal te moto azali papa yoki ya pouvoir c'est autre chose nakopesa exemple Jean-Baptiste bible ebisi ngai nayo na constitution ya biso na se na mabele oyo abotami na mwasi azali monene koleka Jean-Baptiste te aza te oui mais na kati ya bokonzi na likolo le plus petit azali gloire Jean-Baptiste c'est la prophétie alors omoni pouvoir ntango Jean-Baptiste ayebisaki na Hérodias mpo na nini yo ozozwa ayebisi na Hérode mwasi ya ndeko na yo ozotambola na ye ozobetali makembese eza bien nini makembese tu vas faire prophète ça va tenir à mon gars laisse moi banini nakuma mokongo parce que c'est lui nakuma mokongo na za ngalo tango yo betaka mwasi ya ndeko na kufi makembese azoloba na ye ozopesa mwasi akomi na ene yo mbanga libala na ngai tango mwana de Hérodias ayi kobina roi amoni boye akati ndai alobi olingi napesa yo nini je te donne exemple olingi napesa yo nini naepata bokonzi na ngai abita etika na kotuna mama la femme c'est la force on ne blague pas avec des femmes c'est la force nakei pa mama na ye olingi tozwani pourko basangaki ta demi partie ya royaume te akoma premier ministre abi te nalingi moto ya Jean-Baptiste
pour être Jean-Baptiste Akalenga pour nous. Tant que il a cassé ma proposition dans mon malamu, mon tout le parce que ça a cassé ma proposition dans mon malamu. Et roi, on l'a mis là, gilet 3 fois. Abi a dit mon à Jean-Baptiste. Roi a été triste dans mon thème parce qu'il connaissait la valeur de Jean-Baptiste. Eh bien, Jean-Baptiste, un prophète. Il y a son nom de l'Éternel. Mais le coup la Kataïna au sein de mon côté. Alors bien la soldat, bon qu'elle ne kata mon à Jean-Baptiste, c'est bon il a la plaque. Baké bakati mutu à Jean-Baptiste. Mais tant bakata qui est mon amour, Angelo m'a tellement guidé. Hein? Papa, hier soir, quand on a fait le comité, à mon niveau, on a poussé pas comme la carte à l'époule à Saïni. À qui m'a dit? Moi, qui m'a dit? Allez-moi, il m'a dit, oh, comme ça, m'a dit, tant on a Saïni, et comme ça, m'a dit. Papa Keba, cause à trop spirituel et gâté. Vous avez un temps où on a besoin de partir, papa, ça va bien. Un traître de l'année. Il ne faut pas créer. Hein? N'a pas besoin, donc on a joué, mais n'a pas dit à peu près bon. On peut se battre, banane, mais n'a pas combattre les bancs. Quand je refuse, n'a pas déjà cible mon danger. Hein, papa? Si. Je vais déjà cible déjà. Je vais battre la main. On m'a mis la zanzibar. Si on a coupé ma soeur, on va mettre parce que ça. On s'est camouflé. Tout le monde a camouflé. Na ba soldat te na banana te na ba pasteur pour bomanga en vérité l'équipe pour me ça na ba moto dénoncer yango na yo ba pasteur te na prophète te vérité ko mo ngande ni pasteur ça Jacques le monsieur Galate 6 4 lobby à cause de la vérité je suis devenu votre ennemi. La vérité m'a dit mais je peux dosagati hein dosagati na ko dozo ndenge ni na ko kama mbezo ya ka ya na ko dozo ndenge eza mission de ma pesa ka nanga parce que je suis tout na yo ni na doser yo de parler tous amis mission na canal king pour voir la gouvernement eza na mission na yo oza ko futa ko cher obenga to komi to betela ko une semaine pour voir les doses obi risque mo dosaki nango hein maintenant on va funda dans la présidence la présidence, ce sont des agitateurs. Mais quand c'est là, on va dire que la fête, c'est la combat Jésus. Mais par contre, mais tout le monde va vérité, la mission de la battre la mission. Tout le monde va bangoter. Au nom de Jésus. Mais c'est quoi, prophète Ngefa? Au moment où vous avez risque de vous avez corrompu, est-ce que vous avez espéré que vous avez passé un exemple beaucoup d'alors? On peut penser à la prophète Ngefa l'amour de Jésus.
nalobi ngatango na kokula bokatanga ebongo bosala boka nazalaka nanga na ndako ya roi na kasi nanga batia na ekolaki nzete bakati yango basaleli yango ndako ya bameme babosanaki qu'il y a un roi de roi yesu abosamaki na ndako ya bameme bamemelaki ye bawolo bamemelaki ye bawolo bamemelaki ye bawolo baargent tala lolenge yesu alingaka yo ndeko na ngai ozalaka na valeur basali ya nzambe bozalaka na valeur komikitisaka te poza na valeur basanze bopasaka mpona kelo lezali pasteur nga na kotangela yo bible constitution elobi claire Galate 5 verset 19 or les hommes de la chair sont manifestés Misa en d'autres moyens, débauche, impureté, corruption, idolâtrie, magie, rivalité, querelle, jalousie, harmonicité, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table, de telles choses. Je vous annonce davantage, ceux qui commettent de telles choses n'iront jamais dans le royaume des cieux. C'est clair. C'est lui la corruption. Il n'y a pas de mboka. Atolobi, sango malamu, lokola ekomami na buku ya matayo. Okokota te, nzamba abote. Okokota te, parce que déjà, eloko yozu yango, okomisi minima bato kombe. Papa, si on a dit la corruption, pasteur, ça m'a tout la corruption, mon gars, mboka toka mona mondingi. Hein? Mais je félicite Moïse Katumbi. Nani misusu yo pe susu. Mais je félicite parce que papa, la émission sur les 33 versets, si c'est le but, et la nation de l'éternel roi. Dans la Katumbi, il y a comme na Lumbashi, et là, il n'y a pas marabout, il y a Sénégalais, Indien, il y a Marambo, il n'y a pas Nzambe. Et comme 12 heures, nous tenons sur debout à genoux pour avoir de Nzambe. Au moins, il y a de quoi Nzambe, la 4. Mais il n'est pas pasteur, à sa pasteur, il ni prophète, ni apôtre. Mais elles ont combattre Nzambe à cause de Nzambe dans 4 ans. Alors, ça veut dire parce qu'il y a le pouvoir. Le roi de la PPD, le gouverneur, il y a comme ça, le gouvernement de la gouvernement Nzambe. Donc, c'est la mort de Jésus. Et ça, le fait de déshabiller, c'est pire, c'est symbole. Merci, pasteur, que ça. Les camarades sont malades, moi. Oui, il faut qu'on dise. Oui, ma vie pour ça. Tala, dès que tu as même un pouvoir, Kabila, c'est que maman ça m'a bêté. Les lois, la constitution en Mouk. Aucun président construit le pays comme Kabila. Les fils, personne. Les lois, même, pourquoi vous avez regardé? On va pas porter la maman, on va pas on a pas modernisation. Mais, moteur, abomi congolais, nanzala ya Éthiopie, oyo, et ça y est Kabila. On sait pas. Elle est malade à construire, on dit, même le noir qui est côté de mon attends, quel est le côté de mon si ça veut dire non, la construction na construction si ça veut dire exactement si ça veut dire na lumudo Éthiopie yo ba ba to mbane ko tele na do yo pasteur yo ma ko tika mlo kwa yo mabundi na régime la président jusqu'à soki na meli na le yoka papa soki nga na le yo le mais ba collaborateur na ngai ba misusu mais ko lia na sensité mais yo do futa bango yo do ko na zo ka ba riche na la moto kate na zo na logo te atama na pi na riche apesa bango ni apesa bango mato nanga rola gouvernement rola gouvernement yenda ti ba toyo rola bango ni on na na moto pas faire ça atama na colonie ni surtout na bien habillé ça le hotel non, et l'argent appartient à qui? À Dieu. Ça nous sommes en Nzambe. Faut te mettre à répéter. On t'a bien vanité. On les dit, maman. Alors, merci beaucoup. Bon, à la mort de Jésus, un grand invité au Zamba Pessibiso. Alors, prophète, nous avons montré sur notre tour. Nous avons prophète à nation. Nous avons un kaka, prophète, pardon, nous avons un kaka, nous avons un bombe yabatu. Nous avons un bombe yabatu. Tout le monde s'est mouillé, le mari Missam.
Cette grande dame, cette grande femme, cette grande chante. Alors tu dis que mais moi je ne sais pas une révélation que Togo mi sabon bi moko kaka munoko mari mi sabon na kei. Babi beko to na retraite. Akere na makoloti na l'hôpital. Comme na bo so mamu ke kuna aye kufa. Mutu moko pesa une vraie révélation sur la mort de même sama sate. Alors ce que tu me dis ba prophète ngeni. To lo bien ba mona ke lo côté. Il espère leur esprit. Tout le Bible de Bikati na yango. So ba mona ke so ma mari mi sana. Nation prophète papa, nation moko et qu'on a combien de prophètes de nation. Nation moko na yo moko passer que ça. Nation moko le Congo et qu'on a combien de prophètes de nation. On appelle la Cameroun. Parce que les prophètes de nation ils moko. So ça moi la vie. So ça ça vie. À moi ça vie. Et ça toi papa na yo moko. Moko moko c'est le prophète de nation. Et ça la gâté. Alors et là aujourd'hui tozali ceux qui n'ont pas ça yo kendo tala na image ya Congo. Ça qui mission mon na denosaki na lobaki na nosaki makambo na 2016 mutumone na kufa na mboka awa na nazarien na lobaka pe yango na nazarien awa na nosaki yango événement mo munene ko sa na mboka na biso mutumoko munene na kufa et puis tanga kufa iko la scandale et puis là si fort nzambe nzambe bani ko éliminer bato na lobi lisusu liwa mari misambo ete ya biso na bino totikali parce que nzambe azolemba lisusu te eza signe fort baprofete na sote na bakolanda ye ebele mais nzambe azobisanga na bisabini na bozo parce que ce sont les gens qui ne marchent pas conformément à la volonté de Dieu. Romains 6:23 constitution sur le béni les saints péché c'est la mort. Est-ce que tu as besoin de la Bible les autres constitution film la molimo ça film on a besoin Romains 6:23 yo fala kutsona Zakaria Zakaria bilo batala d'accord fula film na molimo ça ya film Zakaria tu t'as pas na film là mais bête gouvernement film abeta gouvernement film au parlement bête film nani film nani on a bête film partout ya molimo ça film bête na boya là ko ma bête na ngo ko na parlement ngani film bête mo film na zo bakati na ozoma papa bazate soki bazalaki mais banosaki loko la biso bato balinga ko ka biso te to mosaki yango soki ezali bato mane likambo nini nini na batuna mais muta papa oyebi sagesse ya intelligence ya pauvre bato considérer yango ça que la Bible dit bon les pauvres et la zone mais la pauvreté on va pas pasteur de ça mais les gens comme on toujours quand comme célèbre la chose ngana mbo zo ngana na bisa bango to na makata makambo mine bado kwanga na bisa bango soki bato yo bazaki na maye bango bisa no quatre plans mboka na zana ngo c'est madi ouais vous savez moi wala comme on va poster te poster te na bisa yo est-ce que on a mission bango ko foka benga yo na yo ni na benga na yo ya benga yo siko film président kabila benga yo mataka pona benga yo avec Kimbuta yango le plus bon gouverneur ya Congo yenda benga yo be koma oza pasana na benga azobanga film nzambe metokolo bango ozo zo ka passer la tine na bango te mais papa tokore bala batamina to za bango la ko biso ba prophétie bon de pesa ba prophète nation wana bala pesa ba konzamboka o pesa ba prophète na ko bisa wana to ta ko mo polémique parce que kana na film kuna zo ngomba film bakanyama na moyo mabandi ya taki mutu na wana mawato osomo on a sanda ngombo na mona ki mawato na banga film bakanyama mais na misu na zo biso te papa to pesa combien passer ça toi tu ne peux pas arriver là-bas la mort de Jésus toute la vérité nga soki na yebi yo oza pour la prophète pour la nation le gars de pesa ye pour la nation on peut sendre pour prophète na pesa mboka belé mais ce que bazaba égoïste et même dans sa source moto la pèse papa si Dieu donne la vision il donne aussi la provision un pasteur de ça s'il donne la vision il donne aussi la provision au moins yo na ibaka yo 7 ans passés mais tant on a yéna ko mona yo pasteur Vincent na résidence na yo na résidence na yo na yo pasteur Vincent na yei ko mona yo na résidence na yo na komisa kintambe mais ce que vous m'avez pas critiquer ce que vous m'avez parce que na yo na yo na résidence na yo o continue à salon na yo na moni na komisa nzambe na motema polele on va critiquer nzambe apesi yo le de repesanga mais bango te papa ce sont les égoïstes ya mo mbo rezo tambola te
mboka ekotambola te papa mboka ekotambola te tolobaki kama dialogue ya wati biso mpo na ngai tolobi toencourage dialogue parce que masolo ya mboka ekende na kimia na kati ya dialogue nde esika bulu ekobima dialogue kosimba te nabi dialogue tokende nde kosimba te c'est là commencement makambo nyonso nakopesa exemple Tshisekedi na dernière minute Tshisekedi na kwe dialogue omona bana nzambe papa soki nzambe atie point virgule point ya moto akolongela te parce que ngai na ndimaki yo te makambo na katana même que te passe à repérer deux articles mon camarade yona azobondela nzambe tozwi nzambe tozotie na mboka et soki nzambe akoti na mboka pouvoir moko sorcellerie pouvoir moko bokitisa ya magicien ekosimba te oyo totiki na mboka na biso nzambe atikali liloba suka ya koloba po ete esalemi soki osala message moko akopesa mpona mboka na biso mpona bapeuple bazolanda biso mpe na bato balandako na monde na tie bato balingaka yo osala message moko espoir akopesa bango mpona congo okoloba nini prophète tanke prophète na oyo nzambe ati maloba na monoko nde maloba pouvoir na monoko naye nakolobela bango boye Israël 430 ans na bomu Égypte batikaki kobondela nzambe te bazali toujours na alliance na nzambe malgré nzambe akabaki bango na etamboli yango mabe mais un bon jour autilisaki Moïse pour libérer bango peuple congolais mboko ya biso le patrimoine le pays le plus riche du monde c'est Congo biloko nyonso eza papa mais toza ko se retrouver te toza bana ba ko fait papa na mama la koyebisa peuple congolais bazana décourager te tokota na mabondeli chaque jour nalobaki na Kinshasa mpe monde na diaspora jean de prière pour na Congo lokola Néhémie asalaki na Esdras bazwaki yano alors toti ya nzambe na bomoko tozala biso nyonso uni na bolingo tokabwana te loboko na nzambe ezali place mboka bato baza kopanda na nzambe aza te emboka na biso paster vesa espoir ezali nzambe akosunga biso akotinda so badirigant mosusu oyo batioli na bango balinga te batioli balinga ainsi dit l'internet batioli me basali na baglissement batioli nzambe akopesa bato mosusu ya seka mitema ya seka ya bolingo to se retrouver tout à parce que visa yo kondima mboka na ote koteya na toki boy papa na kote na mwa bilo to mo pepe 50 bato zilanga 50 ça va na bonde la bango moko akote mi bale kuna papa ni bonde lite nzaka na lia kite c'est normal papa moi non ko bien pesi na boto ile moi non ko kare na boto ile papa ko ya papa moi na ni hôpital ndiko ya kutini o papa na skonde 1200 na 1200 na zone pesite na zone maboko pam alors papa mboko tambo na ndenge baza na bomoko ini ba pasteur batika corruption gouvernement tika ko pesa mbongo woso pa mboko seigneur ayoza na mbongo bo pesa yango lobby mboko za na kimia mais to lobby na ndenge na biso batika biso te batika na nazarien te batika biso pasteur biso pesa to sa mosala nzambe soki be biso bozo kanisa biso te bozo pamela biso te to sa misala te parce que papa ba caméra cher tala matosi ya makasi baba nini tu ala to sa wa pesa te snel tala kana snel tala na zote kwa mix kule papa bilia de l'estage kule mix un mois papa batoto bakoma choko tuna nani molunge oh soki molunge de moto tu choko papa molunge leka molunge su na bibota ko molunge ko je de meje molunge yes bibota bota ozopa nembo beto kende papa nzambe akosunga biso basuma kutu mutabo na sombele les groupe de 5 et tant au pasteur alati bien afandi bien mon peuple bien les inspiration ko ya tana zotoka atali felo ngo batoka kaka boy bayoka biso basunga biso bapambola pe biso tokozala makasa kosa tali lo basuka déjà le basuka te après le basuka na senga na jansa ba sepsa ta 3-4 minutes on ça moi bien soki olungu lo basuka na église na église parce que ça oza moko ya ba prophète on za ma pesi na église pour na codifier église pa Congo okotala bato bande ko ba nota molimo balandaka eza ba sa église na yo eza ba sa église a passer Vincent et nete bato ba sa église a bato musaka bambono bato baza ko bisabile ko bato nzoto baza ba na yo soko tali caméra na yo ko loba na bango nini na ko loba na bango boye Jésus a promettre biso matiti mabina malamu ko za sosina mo imo ko kabula mais alobi de susuna Ephésiens 4:11 alobi susu na Malachie chapitre 3 verset 18 vous verrez la différence
ce qui sert Dieu et ce qui ne sert pas. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Nous sommes fondés sur les enseignements des prophètes et des apôtres. Tant que nous hérésie, n'attend de la fin, antichrist, si vous avez un ensemble, vous avez sala, papa bima. Parce que quand on a un ensemble, Lucas ici, oui, église va te donner, parce que mais Bible, Matthieu 18, Matthieu 18, verset 28, là sont réunis 2-3 personnes à mon nom, je suis. 3 personnes, sont préparées la vie éternelle, papa. Et le qui magie, papa. Mais c'est le 4 ans, ils ne sont pas pour la 4 ans, la sexe, papa, et comment ça tout sexe, hein? Parce que quand tu as ton père t'a besoin pour sauver l'église Yanzambi. Tu as tellement de côté, tu as contre mon côté, tu as moko, tu as sosola, tu as l'Esprit Saint et kusunga biso pe et kupambola d'ingomba Yanzambi. Merci beaucoup. Dans la nuit, le prophète Ingefa à la mort de Jésus, on a beau le titre. Simple prophète. Le plus petit prophète. Il y a monde, pays à Congo, les prophètes, Ngefa, la mort de Jésus. Amen. Moi, quelques personnes qui sont mortes. Pasteur Vessa, pourquoi déjà quand Namboka Zwinga ina mawamboka na opesa moto mbote teka Yesu, na pesa Jésus mbote. Parce que quand c'est Zwinga ina mawa, azobima na mawa, na opesa moto mbote na wote. Yoko zorakanda pamba pamba. Est-ce que nous avons lu malade mon prophète Ngefa? Mais Bible le bina biso, aimez-vous les uns les autres. Matthieu a dit que ce soir 25 et 31 à 35. Nazaki bolumbu pesanga golia. Nazaki na boloko talaki ngai. Nazaki la bo pesaki ngai. Nazaki na paso yaki. Seigneur, dans le monde total qui va m'habiter, ngai te ngaza na lola osa pepe. Moto mokio mora ki wana sala kete, osana kende. Quand je vois les gens souffrir, pasteur Vincent, quand je vois les gens dans la situation, meurent à cause de faim, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de hôpitaux, il n'y a pas de quoi. Mais papa, ce que je dis, c'est ça, papa, pasteur Vincent. Maintenant, je me dis, et là, mon aîné, tout le monde est là. Il y a un kilostome, il y a un tricot. Mboka ndemo wana tokotika mboka na biso te. Yango mwana pesa moto mbote za pesa ka grand maître Jésus au nom de Jésus. Merci beaucoup. Tokomi na suka pour le merci bato bazana sima babilili kuna ezaki bongo mission no bolinga mingi o pesa maka et pesa ne pas bino le pasteur Vincent Makela Meshake votre humble serviteur Nzamba Pambola bino et je salue en passant Tiffany Mokwa la présidente éternelle Ozabona Vaz Nzamba Pambola mingi et na saluer Tata Fumalongo Ozabona régie finale pe azor monter l'émission frère Jancy na saluer JP wa JP na saluer mona na ngai Chris Makela et la saluer Soussou mbote mingi pa ya chauffeur na fils et puis sans oublier ma bien-aimée la sœur Bénédicte Chipatoka au moins na nzambe au moins na nzambe ngai vraiment motema et Balbine la blanche mondele nzambe azala na bango elongo pourquoi pas pambola maman Élysée o yaza koloma kusa na ndako sika yo ngana vandi ye vraiment mtalamba kabilo kwa sala kabisa parce que belé pe na pamboli famille na ngai Mama Makela na poto na pamboli bongo Tendance Sunda Ariette na Belgique et sans oublier na pamboli Rite Kitambala Nzamba le kanoko pambola ye et na pamboli Jili Bolonji na France na pambola ye pourquoi na pambola mon grand frère Siskale Motema ya Ferdinand Frédéric Makela Nzamba zane na mwasi na Yesu Brigitte Nzamba azala bongo longo en tout cas sombele suka bisenga bolo bombo kabimbele biso to komina suka c'est que Yesu sa misongelité ndete kutani mbala sima kana ni miso kitoko le Bogolanda na votre bien-aimé le serviteur de Dieu le pasteur Vincent Makela Meshake. Pasteur Ngefa, prophète pardon Ngefa, merci beaucoup. Toujours Mbanga, la mort de Jésus. Mbanga Yesu. Vraiment. Pourquoi tu as la sœur de Banamoni? Nyonso oyo ba spectateur baningi pasteur Vincent Zalia tozali pour défendre Christ. Oya. Na koya ngo. Ngo so ba bengi oya. Nyonso na koya ata buto. Na zero na koya. Botika la malamu, ikanzamba kwa la vie. Aza mwana moto te po akosangai
abongwa ni pete boa wangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba